qui défend son magasin, il fait ça comme il nous a dit. Magali Congo. Avec le corps Koufa. Parce que ça va rendre vie. Non, tu me fais comment avec Coca. Là, je vais Koufa la qui non. Je vais finir. Mais là, je vais dire. C'est la bonne là. Mais c'est la bonne là. Est-ce qu'il y a une soutien? Elle dit ça. Elle va permettre. C'est pas une je vais la faire. Vous avez bien sur YouTube des avancées. Je me sens ému. C'était ce qui est important. En dehors de YouTube, il faut des ambassades. Il faut des bonnes. Il y a beaucoup. Il y a des bonnes amis. Il y a des capacités. Il y a des vie. C'est un indien. On ne peut pas dire comme ça. Il faut personnel. C'est un indien de mon kimi. On va bien tout le temps. On tombe dans le temps. C'est le game. C'est que on n'a pas si. On a des articles YouTube. Quand on a côté, on a eu comme on a bâti. Quand on s'est passé, on a passé, on a 9 mois, on a bébé nous a donné. Moi c'est une même on a passé un coco. On a donné une ah frère maman. Il passe to finga na la poto luka bavia obomi via mninga pona yo luka via auke na yobe lelo apanga ngantu kama mtamta sawa to finga na poto kala bavia esa biso bien oye boleki bo panzani totika na place ya famille na bao perte na mwana na tika la ofele tozaki osola kaka tant que ye chroniqueuse et puis cop na biso pe asalango et na bandingo wana nde toyebanela donc à travers Batridon Moputu le mois ndingo wana po azala bandingo na pe o basalaka musala moko na biso et voilà donc nde salaki toyeba tonga flow pa na ngaza vraiment petite chose ma petite chose on a vu depuis ma deuxième secondaire c'est lelo au fait que ça lui passe ma casse sans moteur la vie que nous avons tapé ça bon moi il est comme dans la force au soir ata muta ça ndeni mais muta na permission au soir vie mutu pe mais mutu za kanzambe donc comprenez donc comme moi le colo kilo c'est comme si la camarade nous sous banne ko ba ke flora za le colo kilo est-ce que yo peut yo ka nous sous banne ko ba je me connais des autres mais bi ka soka kina ba ba c'est le colo kilo mo za nini bato ba zoa na fute na ba na ba na na fute mais je peux même que le prendre le fute afute de ça attends c'est moi laisse moi là comme ça le clone petit frère tu m'as fait une ligne OK voilà même si de prendre de est-ce que tu m'as on courage kasi na tika dinaleti na siga mwa mama il passe il y a des qui ne sont vu comme il a accepté, comme il a resté, comme il s'est fait porter. Pour se d'apprendre. Il y a des gens qui ont fait une fleur d'âge. Même pas 30 ans. Beaucoup de personnes ont donné, c'est du moins un ami. On m'a dit que 3 ils ont baisé. Quand ça va dans le milieu, il y a des gens qui ont Charlène. Quand on a donc ce qui est ah ndebo finga na pona boko cha bavia na mitema te o blessé muningo se muninga mabela pona bosa bavia ah bon conseil c'est conseil exact c'est que le plat la biso bon yango na lobika ka tout court conseil exact c'est que biso nyo doit ba responsable ya mikolo
tata mutu ate mama mutu ate toyeba ke mutu akufi mpe aza mokolo baresponsable bazali elekaka bien tono tikosenga wana na concert biso tozaka moto ya mikolo so mwana koleka sikoyo na esali bien te makasi na makambo aliwa tozalaka susu na di nouveau ya koloba te donc po tocomprena ke biso nyonso tokokende voilà ye aprécédé biso to rendre gloire kaka epa nzambe alola banda tosoloni na telefone esali 2 semaines mais lelo nde naye matanga awa bayebisanga yono asali 10 jours na hôpital tikema mosusu na espace après 4 jours ya dialogue yanga na ye nde akoyaki maladi wana nazwaki formation na moto bino baartiste relation bozala nango na bajournaliste tomoni fleur kufi moko baartiste boye ebele jide tomoni bafashe tomoni bato tu bazala eza simple totravaille ensemble donc ça bino biso tozala te ça biso mpe bino botravaille te yango wana cohésion oyo ezalaka toujours c'est ça message no opesa na famille biologique ebi na famille ya chronique ya prince Orline oyo baza kotala biso courage toujours famille nyonso en général surtout famille biologique bakufeli mwana yaya leki koko na bango oyo bakomona liso te vie mobimba bazalaka makasi nzambe alola sunga namonaki na réseaux sociaux donc j'étais vraiment étonné émotionné quoi donc biso moto yebi fleur oyo nga na kobeta lisolo eza fleur ya lelo te eza fleur oyo nga nayebi po ndako na biso quoi donc en tout cas j'avais très mal nako na katiaka na aventure nabengi jus de malno sabi jus de malno naomona fleur akufi jus dabisinga bino effectivement nga déjà na prendre de fleur akufi pe topesani barendez-vous tobi ok tokutaka na après midi awa oyo na parler donc tokoti maman vraiment abattu donc ma petite sœur oyo apena famille na biso quoi Love is crazy, love is funny. toza bongo na sango ya mawa oyo biso toyebi touti kobongisa moko ya concert na biso ya kombo ya Fleur Makinisi oyo boyebi azalaki chroniqueuse na kati ya monde na biso ya YouTube na ese bato bakotala biso de partout boyebaki ndeko na biso Fleur bande kotala baémission na ye bande kotala mosala bande kosala lelo oyo aza te na olinga vraiment nayambela bino moko ya bacamarade na ye oyo bavanda na ye bapasa na bon moment na kombo ya Fuvete Mayamba oyo azalaki pe na camarade na ye bapasane bon moment nayebi ke eza mwa mpasi bo comprendre parce que voix na ye pena eza pena mwa eziki parce que aleli trop mais nasengi ye na permission tosolani mwa moke ndenge nini nayebaki ndeko na biso est-ce que Fleur abelaki mort subite lelo tolamuki tomoni ndeko aza te Fuvete Mayamba bonjour. Bonjour Fennec. Mes condoléances. Merci. Sango ya mao ekomeli biso ndeko na biso Fleur oyo toyebi na komba Fleur Makinisi oyo azali camarade na yo tobanda na au début nanu est-ce que aussi oyokaki sango ya maladi ndeko andeko bela ndeko azalaki na place mo est-ce que oyokaki ke ndeko abelaki nayoki sango te yebi peut-être abelaki ezalaki na jour mosusu nayoki osomba na po mtala tsanga ya LKK kayilukanu bakanga mafangu na ye na kota mpona nasombi na masinaka nakota na kati ya lupangu natala nakoti boye nabeli fleur pala o guti naye nayoki nyongo neti onabisina aza ndako nakoti ya pandi ndenge vandi bo onabelaki esava malayo ebetinga ndepika esalaki onafomela na kisi malayo etaka makasi tosoni mwa moke etaka ebisanga binakongo akenanga ok tosalaka biso mpe moko vendredi naye pourvu ke fana voyage samedi nayebi nayekotoza bilamba na olata mpe eltakakaka nambenge esanga mama boyoki voyage moninga bela eske okitalatina moninga bela na ofleur na bifleur ofleur akota koma fleur ya bela fleur boyeboye binemonono nayebi te ozomekobenga moyo na ye eleka te nakodata bana bengi gantiana nayebisinga biye na dine obili fleur ya bela boyebisanga te nini mpo nabenga moyo na eleka te nakomelaki na whatsapp areponda te ote ya bela fleur ya zapi na lopital eza parce que naki vendredi na voyage samedi na tongo
c'est on a qu'un voyage, mais on fait comme on était dans le retour. Nous allons au monde. On a dit à côté de la ligne 8 heures d'habiter. 20 on va m'habiller. Mais on ne peut pas faire, il y a une complication salami. Mais là, on a bien dit à tout le monde, c'est un peu de mal, quand on a bien dit, tu me dis, c'est un faire là. Faire un côté de caméra, faire un côté de comment, nous, on a habité. Et ma carte, je vais bien tout. Tu as avec une mélange. Tu as vu la conférence, c'est sur la Moura. Mais si nous sommes au bout de sur le mélange, autant que tu as 18 heures, l'hôpital Lemba. Sauf que moi, il y a le nom, il y a qui connaît qui nous, l'hôpital, on a bien été, on a besoin de dire, on a tu fais. Maintenant, je me suis comprenez, les a vraiment choc où les biseaux n'a pas sur internet, pour là, pour la mouki. Les côtés qui est dans les biseaux, brusquement, les moro, suivi on a biseau à Kofi, pour qui n'a pas malade, il y a moulaïté, les lots fleurs, comprenez vraiment, donc ils a passé pour vous ça, camarades, ndeko, beaucoup m'a dit vraiment, pour perdre à boyer. Mais tu veux Mayamba, est-ce que Flore, dans le but qui est abandonné pour belle, abandonné pour bomba malade, c'est eux qui ont bomba malade. C'est ça. La maladie est fleur, fumée, tu as la place de fleur, c'est bon. On s'en a la place de la il y a ça qui carbone le temple. On a la bonne maladie dans le monde de fleur, on a bien aimé, tu passes la peine à fleur. La bombe parce que le monde qui aime, c'est YouTube, mais je suis bien dans mais là, tout ce que vous pouvez dire. On a fait la dimension de cœur là-bas. On a ma fille avec ma malade. Je n'ai pas malade. Et tellement pas malade. On a mon immortel. Là, elle a quitté. Le but, c'est que tant de qui critique. On a mon passé. On a mon cigare. Tant que le but est beau, le but est bien ça. C'est comme si biso ba journaliste pour la moi unité mon robot était ya retala moi suivi bande koboye parce que barando bino bokota na internet barando bozara ya chaque fois les cas d'émission pour le baka muninga sali bo est-ce que la vie réelle bozara beaucoup bien ndenge non sonaka tu mezangate mais ngene fitana et beaucoup de on a une capacité quand même. Attends, ça va rendre l'œil. Attends, on va mettre la vie de la musique dans l'œil. Parce que l'hiver, c'est pas seulement au bout. On va habiter. Comment on a un cas de dire pour ne pas se dire que l'homme est parce que là, c'est pour ça éternel. On a dit, ben là, en tout cas, c'est comme on a été. Moi, je suis encore pour maman. Tant que la flore, maintenant, je me suis comprenez. Mais pas tout sous parce que moi avec ma parenté na kati ya monde na tout ça on est ko kana baninga na musu na ba collègue na ba communauté musu te moi boyo kaneza c'est quoi nous tirons de katango za ne tirons de ka Flore est-ce que azaki à bon terme na bande ko nyonso ye tirons de ka parce que le monde za kati ya tirons de ka bokabwana ezali même tout nyonso c'est azaki bela mutunyoso ala mo mutunyoso kama mmoja anataka kama mama na mutunyoso eza dikasana za kinamo na batu sote za kwa la tête
ça va qui m'a tête. Avec une table maman tu m'as bien. Ça c'est une bon tika de la famille. On s'est dit bon tika de la famille. Ah maman c'est non. Il passe là que tu veux nabi que ça a passé liwa oyo komeli biso tout on a passé na kati internet en tout cas na osenga na ba ndeko tout ba kosala biso to comprendre que les liwa moko ya passé komeli ndeko na biso Flore le loi tiki biso d'autres na lisolo o ba Flore ni qui indique. Oui, bah, on a pas internet, bon, bah, tu as déjà fait ça dans le kiri. Tu as déjà fait YouTube dans mais tu as coupé na to sanani. Le matin maman moi. Et je vais comment tu le montres. Mais avec que celle copie maman qui na il passe. Vous avez donné notre to kokana. Donc tu vas venir mettre na ça me dit donc on est tu vois moi biscuits mon tu comme niveau qui est de ma bête non mais qui n'a pas temps vous avez Flore va mettre comme ça que Fufette parce que Zaki a mis un timina il appelle un camarade il y a tellement on a fait du sorte que Fufette mana un tel de la moi beau qualité quand un tel bien problème mon robot ça la tu vas voir moi zana ils sont de clash j'ai trouvé polémique mais la fille je sais pas moi pour alimenter pour les ça alimenter pour les bisous tout moi dans les sauce il y a banga les bisous tout donc la polémique est peut-être des bisous il y a pas de cas de bisous à la Chine tout alors voilà Flore a bouffé à tiki moana bien à tiki mon petit c'est moi 6 ans moins de 6 ans. Merci. Aza peka alors on va pas naïe toi il me va charge naïe papa moi ne kunzardo oyo musicien ya fait ex musicien fait bon na ndenge siko liwa Flore et komeli biso na kati internet était yoni tant que peut-être mayamba et tant que na neto zalaka moko boyokani ezalaka te un temps mona ba clash na kati internet un temps oyo na oyo est-ce que aux moins leçon pour na liwa ya Flore na wale ba ngi te vanité okanga te tout temps il y a deux personnes qui ne sont vu comme il a accepté comme DST comme on se fait voir on se n'a pas il y a des gens qui ont fait la fleur de 27 même pas 30 ans donc personne n'a donné si moi on a mis on a mis à 3 et j'ai baisé donc ça va bien mieux et ya on me dit ça on a des charrets qu'on peut me montrer une bon donc ce que nous avons dit à bon Zemona, il a beau faire, il a propre, il a tapé. Mais là, il a fait quand tu commences à te donner là. C'est un coma. À cause de la coma. Ah bon? Oui, à cause de la coma. On a le gars, on a fait mal. Donc, parce que c'est. Au juste, à cause de la maladie, malaria, c'est le bel métier qui est. Il y a un traitement, on est au hôpital. Et l'homme se met à faire malaria. Malaria même côté comment il y a des bombiers il y a c'est que maintenant question me répondre à bien était yoni liwao bon parce que les gens de biscan de conscience si me comprendre que les faire le best on peut pas faire tout il y a des obligé donc dans les tout monde ça c'est mais c'est pas comment ça et tout ça on nous mettait une bête que non ça elle peut pas promettre ça elle peut pas faire souffrir ça elle peut pas mettre même avec elle peut suivre avec yorando salara ezaka ya tema to ka internet moi c'est la grande chose voilà activité là que dans le monde c'est le vite et c'est ça Flore azalaki orchestre azalaki kuma bandaki nde azalaki mapeka likolo mais c'est dans l'autre est-ce que tu m'as fait film ensemble
mais on a comme ça, on a besoin de tout, la chute. On a fait de la barre quand même. Il y a des gens qui ont la porte. La personne qui a encore des moyens de côté. C'est qui ont un bon coup. C'est qui ont un bon. À quand on se fait bien pourquoi? À bon à la à quand on se balise la même quand le peuple est de permis. À bien pas pas bis. On va nous donner d'accord. On va nous donner d'accord. Comprenez donc mesdames et messieurs, comprenez, passez. Mais on a vu sûrement ça au battre. Parce qu'il y a parmi amis intimes, il y a Flore, Flore bien, parce que Nanaye, Fête Mayamba, Aïbaki Flore Makasi, Kala Pasi, Oyo Flore a fait dans la famille. Flore a fait à tirer moi à l'âge de 6 ans. Flore a béni car malade, il a beaucoup passé, au Vandiga, beaucoup passé. Flore a baqué dans l'hôpital, Lemba, c'est Flore. À quel okufa dans l'hôpital quelque part à Zayaki Bongo à Kokaki comment donc et là on va biso no retenir pour la touche na bolingo contre biso na internet non batu ba ko le ba mi temps na Zayaki na mort ba ko ba comme moi le polo kilo c'est comme si la ma camarade nous sous ba neko ba ke le polo kilo est-ce que yo peut yo pas ba neko ba je me connais des autres. Récemment, tout le monde a eu des bandes de clasher. Il sait des fleurs à Zaki déjà la Magali Congo. Parce que c'est la vie. Moi, je suis de coca. Là, je donc, et là, c'est que Baran de gouvernement la Cameroun n'a retrouvé pas Magali Congo, ça émission par les Ketchou, à démarrer des fleurs et tout. So, il y a des gens qui ont ça. c'est pas une ambiance sur YouTube, les avancées. Donc, si on comprend bien le livre fleurs, ils ont montré que ma camarade, déjà, nous avons déjà. Parce que l'hiver, le siècle. Un jour. Donc, comme le souscripteur de la coco, maman Nicolo, jamais c'est un c'était ce cas des importants. En dehors YouTube, c'est un c'est beaucoup de bon. Il y a mon on va bien penser, comme tout mon capacité. Il doit faire la mission de vie, c'est un indien. On ne peut pas de caméra. On fait un personnage. C'est un livre de mon kilo. On va bien tout le temps. On tombe dans le temps, c'est le game. Tu dois me la passer. On a des articles de tout. Quand on m'a été, on a eu comme on a bâti. Quand on s'est passé, on a fait des personnes, on a 9 mois. On a fait des familles. On a passé une année, on a passé un coco. On a fait une année. Ah, frère, on a fait. Il passe un comprenez. Et ça passe parce que
parce que courage. Mesdames et messieurs, comprenez, courage. Tokati awa pour continuer pour faire sabino d'information awa na ma chaîne abiso donc Olanda Bongo ndenge nini makambo za koleka ba poussa ki ndeko na biso Flore Makinisi oyo azalaki moko ya kati ya biso la musala na biso donc le loi azali sauté. En tout cas, on a fait ça mes condoléances na famille biologique ya ndeko na biso Flore Makinisi oh le azati en tout cas famille courage et puis na moi na ye o atiki donc âge à 7 ans courage merci à trop merci na batutu oyo otala ki biso pour continuer kotala awa d'abord c'est ce qu'on ignore linia ah, oui, ça n'est pas bien. Continuez pour ça, harmonie, déco. Bonjour. Star, Sangoya, Ndeko, Flore, dans le premier lieu, et comme il a toujours Sangoya matin, et ça l'a passé. Surtout ma Flore, pendant la vraiment petite. Ma petite on a vu depuis ma deuxième secondaire, c'est le lot. Au fait que ça lui passe ma casse sans monter. La vie que nous avons tapé ça bon moi, il est comme dans la force au soir. Attends, mon tas ça n'est ni même dans la permission au soir. Vie à mon tu peux même mon déjà ensemble donc. JD, est-ce que au temps là sur na ndeko na Flore mon bâton micro ça n'a malade non franchement toujours ton solo là depuis à Béli est-ce que vous êtes au Béli vous êtes Flore malade non na évité parce que à bomba qui en haut mais ils arrivent en famille les gens na évi pendant tout sonner na téléphone et ça dit 2 semaines mais le lundi na matanga wa ba bisanga yo non ça dit 10 jours na hôpital donc c'est que mon sous l'espace après 4 jours à dialogue et après qui malade wana na zone formation une artiste relation de on a ba journaliste tout monde Flore pour film mon artiste boyer de JD tout le monde va fâcher tout le monde ba tout bazar les ensemble tout travailler ensemble donc ça bino biso tozala te ça biso pe bino bo travailler te yango la cohésion on fait ça là toujours c'est ça message no pesa na famille biologique et na famille il y a connu que il y a pas en ligne ou bazar au tala biso courage toujours famille en général surtout famille biologique ba pour faire les mwana yaya les kiko na bango o ba mona les sauter vie mobimba bazaka makasi nzamba lola sunga et surtout katiki so mwana bazalaka makasi nzambe mutapisa après manze pe muta récupérer le ligne moko na ba journaliste nyonso na ba théâtre nyonso bazaki ko ba réseau parce que ba compte on est balé ba sala théâtre deux comptes on est ba sala théâtre tous les bango na les séries donc c'est ça donc toujours là courage na tout le monde ça marambe ya kana merci beaucoup JD pour continuer na moni star fâché bonsoir Sangoya Flore et comme le ouais na tout zongo la répétition hein la répétition les lots na moment ya pause na se connecter quand ndenge za la ko guetter moi YouTube moi réseaux sociaux et subitement na yo mona photo na ye ma chaîne ya Tendresse Dibinga et bon na nanisaki kaka tant mususu eza buzz mais tant na ye ko tout na kaka l'un abatteur nanga et là ibisinga que non déjà information panzana ki na tongo ngane na salaki
sous-informés. Fâché relation nini ozalaki nango na Flore? Bon, Flore aza fille moko boye toyebani ne kala nayo te. Tozalaki osolola kaka tant que ye chroniqueuse et puis cop na biso pe asala yango na bandenge wana nde toyebanela. Donc à travers Batridon Mokutu le mois ndenge wana po azala bandeko na ye pe basalaka mosala moko na biso et voilà donc nde esalaki toyeba. Message na famille après sur ligne oyo ba totala biso aussi. En tout cas nga na kosenga kaka bozala makasi mes condoléances vraiment donc na bino na famille pardon presse en ligne voilà donc mes condoléances na bino bozala makasi kola lola konsolaka mitema à consoler bino donc et puis à consoler les familles biologiques et surtout voilà na autre mona koleka sikoyo donc il sali bien te makasi na mambaliwa tozaka susu na di nouveau ya lobate donc pour te comprendre que biso nyonso tokende voilà ye a précédé biso to rendre gloire car epanzamba lola. Voilà. Merci beaucoup Fâché. C'est toujours la mon artiste comédien vraiment baye ko na biso parce que tout le monde ici on a biso Flore na mon pe Matuzaza awa bonsoir. Bonsoir mon frère. Nabi qui est passé na nombre de la Flore le doit tirer biso. Ça mon est lui Flore comme la qui En fait merci. Maman a sur les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment étonné, émotionné quoi. Nous sommes tous Flore. Flore on a remis à l'histoire des fleurs et les lotés les fleurs on a aidé on a connu biso quoi donc en tout cas j'avais très mal là on a raté l'aventure a bien juste de mal ça juste de mal on a fleur à fugir d'absolument effectivement on a déjà appris les fleurs et tu peux s'en aller rendez-vous tu dis OK tu peux t'arrêter après-midi awa et on a parlé donc tu petit maman vraiment abattu donc la petite sœur, appelle la famille, quoi. C'est la famille. En tout cas, ça fait très mal au cœur. Nous, ça n'a jamais servi bien. Ils auront toujours douleur. Donc, ce que moi je peux dire, à présenter ma condoléance à la famille biologique. Donc, nous appelle ça vraiment ma casse. Voilà. Et puis, dans les menaces, on a un petit tout ça. On a biso na journaliste après son ligne. Tout ça trop na moi clashement entre biso. Mais tout le monde a le to bon ça qui Angelica, le to monde Flore qui message nous pesa na journaliste batikali ba chroniqueur. Bon, en fait, message on a déjà utilisé au bisoté. Pour tirer la rame, c'est important. Une jolie fille. Belle comme et puis voilà. Et ça on a des rame au fille pour nous soigner. Souvent on va ramener ma belle même au conzi. Donc pour hasard vivant on se prépare pour aller de Flore à devancer Kabanina. Donc mon livre mon épée manakinia. Matin on a mis le takinia. On a déjà bon mobiliser ça vraiment bien. Donc la CPI vraiment la sensibilisation c'est ça ce qu'on appelle l'amour. Donc que la moitié na suka bongo aux abisso aux amatanga na biso donc on a rien à dire. Tous allons on est ensemble. On est vraiment ensemble. Merci beaucoup Matuza. Toujours continuer na moni foko aza awa nazo biso ma journaliste en presse en ligne totambola rappeler longo na ba artiste comédien to accompagner bon na matanga na moni pe bango pe batiki biso te il faut pour bonsoir. Bonsoir. Mes condoléances. Merci. Nayo. Merci beaucoup. Oiba ki Flore. Bon, koyeba date neti yake na yeba kende nti na yebi c'est msia o na banda ko sepela nae tonokutana mingi na bamatanga surtout na bafete tokutana il faut kuyutanga kata ibikenga pina tande kono mongo mona ka toseki famille songwana tomona biso bino totambola ndenge moko biso to accompagner bino boza toujours tout le temps na biso et tout conseil nino pesa na bandeko na biso oyo totravara parce que tu dis que to finga na rameza mingi ya motema te eza mingi kaka pona okota bave ya musu bakenda na solo parce que tozo wakeye o internet tel bande ko yokati nde bo finga na pona bokota bave na mitema te o blessé muningo se muninga mabela pona bosa bavia bon conseil c'est conseil exact c'est que na kati na biso bon yango na lobi kaka tout court conseil exact c'est que biso nyonso doit ba responsable doit mikolo
tata mutu ate mama mutu ate biso moto toza babengoni na posa nso na koloba na français soki ekimia fale mwana kimongo mutu na mutu azalaka responsable ya vie na ye so moni kosala mabe yaya continue so moni kosala malamu ayaya continue mukolo moko mono te c'est que vraiment nazonga mutu na nyama zate na kata biso nyonso ya mutu mutasa musala oyo china mutema neke za bien asali soki ozokisana moninga mutema azokisana kasi mpe babike bofinga na mbeza solo te ne bofinga na wana na bino bosala mutu mona tanta bino kasi mikolo na biso nyonso abipona biso nyonso dali tofinga na ezala po toluka bavie obomi vie ya moninga mpona yo luka vie aoke na yo betele eno aprendre en tout cas mutu mutasala tofinga na po tosala na bavie esa biso bien Flore atiki mwana mokie et puis famille bala na pasi ya obungisa mwana bango conseil eloko nini oyebisa na famille bao ona zonga kai pala bino mole bofinga na pona bosa ba vie moni bino oye boleki bopanzani totika na pasi ya famille na bao perte na mwana na tika la ofele mon fort na famille courage Flore zonga soute baonde baza makasi baba neni babokola mwana na ba condition mama bango atai kozala susu te toyebi te po ya mutu aka ya mutu ya yo moko za ya yo moko pasi la mutu oyokango mais na biki mama azali bato bazali papa bazali babokola ka mwana na amour et po mama za mibale te azala ka moko mwana za no mukia na posa affection bala kiseka bolingo esala bien nzambe optika te obate ba journaliste ba chroniqueur kwa salene ba se mobiliser bango tout conseil au pesa pona ba sec dans les bons ba sec il est gagné dans les bons pona ba journaliste organisation pona conseil pona organisation il est gagné ni ya biso te to pesa conseil suka bataya nani ya nani bole la Flore bien yaya yokosi mutu alibosolo bakibole la Flore bien ezangai ezanga te toza mikolo lokane toza mikolo kaka toyebake mutu akufi mpe aza mokolo baresponsable bazali elekaka bien tono tikosenga wanga na conseil te biso tozaka moto ya mikolo. Merci beaucoup Ifoko. Merci. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer. O bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na ba opportunité donc mutu nyo soza na besoin ba opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, on a linga makamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu, tout ça na za na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir en. Docteur li kokuma bana ko bali kokuma. Kombo na ngai na koloba eza passé. Bien moi li kokuma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal o seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga
abana kotambola abana kotambola abana kotambola bima 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 libéré na lisusu parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mba moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto José Baïla nazosolaka na bana na ngai bana bado otindela ngai biloko na zasi biloko ezo okoma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te me bazali kuyiba nalembi nalobi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tena baza continua JB Service ezali soki baneke angolais nali te angolais JB Service ekare eza musike na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Salelanga Yesu Yesu. Undelanga Yesu bisenga senga sanga lole nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai nalemi bi bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sawa fako le sawa fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa Alléluia chirubu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.